décourage pas. Gloire au Seigneur. Roi Israël à l'hôpital, le corps na bundinga imoko na longité. Mais c'est quoi yo? N'a pas le moyen par laquelle oyo ngala olonga yo. Et là on na salaki. Balobi roi ya Israël a ke koluka renfort. Alobi ngala kola na zanga moko. Na oko kayote na ke luka pe batu basunga ngai. Na so luka batu basunga ngai. Asalini a ke pa ya roi Josaphat. Oya zalaki roi ya Juda. A ke pa ya roi ya Edom. Ayebisi bangala bino boza ba papa na ngai. Bino boza ba vie na ngai, boza ba doyen na ngai. Mais tala makambo e komeli ngai. Roi ya Moab akangi biloko na ngai. Nazo senga ya zo boyo pesa akomi olobela nga mabe. Akomi luka boma ngai. Nazo senga nga moko na kokite. Voilà pourquoi na yepa na bino. Na yepa ino roi Josaphat. Na yepa ino roi Edom. Bo salisanga. Bosunga ngai bino mibale to kende to bundisa roi ya Moab po to longa to récupérer biloko ezanga bo salisanga pour la récupérer nga moko na okoka yete parce qu'il est plus fort que moi. Roi Monika okokata ke senga lisungi roi Monika bitumba o elekeli nga na niveau makambo elekeli ngai soki na continuer ka boy na longa yete il faut la lukape lisungi yaya. Et ce qui roi oh ya Israël, a kende koluka roi Josaphat, a kende koluka roi Edom, basunga ye, po a kende ko bunda longa, papa na vie, kon mona te ke yokolo sa yo moko wana, oko longa pe biloko non. Et ça la bitumba mususu, et ça la bakamu mususu, et senga yo moko te, et senga o associer les prophètes, o associer pe batu, o bako tambola na yo, o bako kende na yo ba bunda na yo, po bolonga itumba wana. Est-ce que cela n'a pas ko croiser brate yaya o bondeli mingi pour robota na yo o sambeli mingi pour la famille na bino bozo kufa lokola mayebo bazo lia bino na famille ba misala esa bloqué famille comme divisée yo moko mati bangomba yo moko sambeli ozo mona que résistance ezakaka papa associez-nous les hommes de Dieu zwa numéro benga lo ba prophète ngamoko na sambeli na kokite na moni ke bitumba zo lekelanga na lingi yo okota likambo na nzambe na yo. Gloire au Seigneur. Tout ça wa étant roi ya Israël ayebisi roi Josaphat ayebisi roi ya Yodon roi ya bandimi balobi no tokosunga yo pona ko récupérer biloko na yo tokosunga yo récupérer biloko na yo na zebisa ndeko moko libalo ba botoli yo musala o ba bebisi wana soto nimi ko associer biso na kati ya abitumba na yo wana na so biso ko récupérer soki yo koko genete moi je vais gêner pour toi na so bisa yo o récupérer comme il fanda isolé comme il fanda triste benga ba numéro na opesa loba ke nga na sala besoin de récupérer mariage na sala besoin de récupérer musala nanga na besoin de récupérer voyage nanga na récupérer ministère nanga mais banda ba botolanga ngo Moab ya famille na bino ezanani wa Moab ya famille na bino ezanani yaya oya fandela bino na famille oya kangani oso ya bino mais na so biso lelo akosede yango parce que yo oza ko associer nzambe na mosali na ye na kati ya likambo oyo na kati ya bitumba oyo. Gloire au Seigneur Jésus. Moab ya vino ezanani Moab ya famille na bino ezalaka nani lelo akoyeba prière à lelo ezali tout le Moab ya famille oya fandela libala oya fandela misala oya fandela ba vie ba prospérité batu oya fandela ba vie ya batu Moab ya famille ye wana nde toala bosenga naye toala besoin de kamususte soki Moab eleza mama na yo auzwa ya ye soki eza papa na yo auzwa ya ye soki pe Moab wana eza mwana na yo akozwa ya ye ezokipe te il suffit kaka soki yo nde Moab avi na ngai soki yo nde oza Moab avi na ngai papa okozwa eloko na yo. Trop c'est tout. Trop c'est tout. Gloire au Seigneur. Roi Israël babite non tosunga yo les deux rois ya Josaphat na roi Edom mais si roi Israël tozokende tokosunga yo tokobunda oko récupérer biloko na yo ya komona ya zanani
roi ya Moab amoni aza nani. Tala ndoto ya famille na bino azomona ya aza nani. Lokola babetele maboko azomona ya aza nani. Nazo biso ezala mutu moko akitisa ye. Goliath amonaki aza elombe na kata mboka. Mais mukola kutala na David akwa Isaïe. Honneur kilo lendo na ye ekita. Nazo biso ozo na ngai. Kobanga te benga biso. Oya azobi mona kaza danser la famille na bino. Azomona ka yenda l'équipe bino na bakasi. Nzambe ya Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On a fier na ye akwa Isaïe. Gloire au Seigneur Jésus. Et Bible Zoloba, tango basangani les trois rois. Tala bien des rois chapitre 3. Tango basangani. Alobi non. Tokende. Ba rassembler ba soda. Ba rassembler ba nyama, ba chevaux. Ba sinzela ba kei bitumba. Mais tango ba komi na bazokende, ba komi avec décision, détermination. Balobi non, toke victoire. Tala délivrance na yo. Eko yate sokozo so makambo ba aventure. Délivrance na yo eko ya sokoza déterminé. Alléluia. Sokoza déterminé lobi ke ngandenge na zaboye. Nenge na zaboye na sa déterminé na likambo na kotika yango te so na zi solution yango te. Nzamba otambola na yo. Et la Bible dit ceci. Tango babandi kokende basali long trajet. Maye sili bango na désert. Tango bakomi na désert maye sili. Biloko sili. Pona basoda pe pona banyama. Maye sili. Mao sa entremettre. Bona kati ya désert. Bona kati ya sec. Bosala nengeni. Bozwa mayi wapi. Bozwa biloko kolia wapi. Babandi komi tungisa. Roi ya Israël alobi boye. Yoka roi Israël. Roi Israël na verset 10. Tango maye sili. Biloko sili. Roi Israël asimbi mutu. Alors oyo eza échec na biso. Pourquoi nzamba koko livrer biso? Tanga verset 10. Yoka déclaration au roi d'Israël. Alors mais pourquoi nzamba koko livrer biso les trois rois? Tokende kokufa na maboko ya Moabi. Pourquoi nzambe? Pourquoi nzamba kotika biso? Pourquoi nzamba ko abandonner biso? Na moment oyo tuzela posa lisungi. Maye sili, biloko sili, peut se retrouver na sika oyo, impossibilité zali. Zambe pourquoi kotika biso? Roi Israël aleli. Alors bito kufaka boye vraiment. Pourquoi qu'on livre biso? Et ça ne comment reposer na nga sikoyo. Prière ne komaka pourquoi nzambo tika ngai? Pourquoi nzambo tiki famille na biso? Pourquoi tika ngana botaka te nzambe? Pourquoi tika nga batu bachola kanga na maladi oyo? Okoma kwebisa nzambe pourquoi tika ngai? Pourquoi sala nga boye? Pourquoi na koma mutu wa mawa? Pourquoi? Fina ye koma kana ba pourquoi? Menengine biso lelo. Malheur wane komelio. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nzamba bengi ote po botaka te. Nzamba bengi ote po salaka te. Nzamba bengi ote po okoma mandia. Nzamba bengi yote pour beaucoup faire lokola basoso chaque année. Nzamba bengi yote pour vivre vie médiocrité zanango. Mais nzamba bengi yo pour vivre vie errée. Pour vivre vie sengo vie miracle vie kimia. Mais diable Moab azoluka kotisa yo na vie yo kanakite. Roi Israël aleli. Roi Israël alobi oh Seigneur pourquoi? N'engene sande komo kozokanga kolela lisusu te ko se poser ma question yo te ezana Elohim moko komone El Shaddai Jésus Christ de Nazareth alinga kota likamuna yo sikoyo alinga kota likamba fina yo lelo makambe ko sala mayoko kamwa makambe ko sala mayoko ndimate mokomona ke nzamba sali yango. Gloire au Seigneur. Et pendant que roi Israël azolela azokomituna na verset 11 Josaphat alobitala roi Israël komitungisa te atamba yesili. Alléluia. Gloire au Seigneur. Esika la linga makamba nzambe yango esika mutu asuki ya nzambe nde bandi roi Israël asuki azoya batela obanda wapi no suka wapi po mayezwama po biloko ezwama
poto bimana kati ya désert to sala ndenge nini mayele suki orazo bosana Bible zoloba esika mayele to makasi ya mutu esili ya nzambe nde bandi yaya esika yo suki wana esika yo lembi wana esika lobike esili nga penza mobulu nde nzambe bandi. Alléluia, gloire au Seigneur. Loba na ngai esika na lembi nzambe na nga bandi. Gloire à Dieu. Et la Bible dit dans verset 11, Josaphat a le là, ceux qui bossent comme tungisama, mais nga na ko tungisama te. Parce que na yebi mutu azalia. Alléluia. Na yebi mutu akelanga. Alléluia. Tala tangu batu bazo tungisama. Tangu batu bazo lela o malade esila te. Onga problème boye boye. Mais yoko bangate. Yeba ndima na mutu akelayo. Aza la pomoi. Il est le Seigneur, le Dieu créateur. Il agit. Il guérit. Il sanctifie. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Gloire au Seigneur. Roi Josaphat le bitala. Au lieu de mitungisama, au lieu de manakolenga, non. Est-ce que na mboka otozali? Est-ce que c'est la prophète moko tazao? Est-ce que c'est ngeli to consulter nzambe? Tala verset 11 kitoko. Tala dernier recours ya fi ya mutu. Tango muta koma kana suka. Recours ya suka papa. Ezalaka nzambe. Alléluia. Recours ya suka. Yende prise suka ya vi na ngai. Na maladi na yo wana aza prise à suka na kozanga kobota no wana aza prise à suka na bana no kizengi ozala bango na ndako wana aza prise à suka na esprit ki seliba wana balati sayo aza prise à suka soki ka ko associer ye c'est solution sali. Josaphat le bibo bangate bozala calme bobangate roi. Est-ce que na mboka otozali prophète azate prophète azate, malgré malheur est commis, malgré ton commis na souka, malgré ton zébate ton kendewapi, mais ce qui te coûte na prophète, my God, ce qui te coûte na prophète, accompagne sa mission solution, parce qu'un prophète, c'est quelqu'un que Dieu révèle, la solution pour les nations, la solution pour les peuples. Josaphat le bitala to bangate, ata to commis na souka. Nzambe na biso akoma kana suka te. Yaya, ato komi na suka. Oze bato kende wapi. Nzambe no zala banzele bele. Nzambe no zala suka te. Asa multi-système. Loba nanga gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors bien, est-ce que le prophète azate? Officier moko alobi na ye. Alors bien, roi. Na moko tozali. Et ça la prophète moko. On va se le bango la fière, et ça la prophète moko. Comme on a Élysée. Prophète wana. Yende ngaza wana. Yende mutabane ko servir Elimai. Ah, Yesu. Yesu azabia yaya. Esika to sukaka. Yayaka. Tala, esika babi osuki. Ya. Esika babi okota te. Ya okota. Son nom c'est Elohim. Le Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que je te présente ma sœur. Et si Kozawana, Talayewan. Gloire à Dieu. Bato Bazala Pamba Pesa Bango Valé, Jésus. Alléluia, Zana. Alors, il y a un prophète, Azalia. Son nom c'est Élisée. Yoka réponse, il y a Josaphat. Et l'autre, c'est comme la caméra. Quitte la sœur au monde, Josaphat a dit, malgré il est prophète Élisée, mais est-ce qu'il a la parole de Dieu à lui? À toutes les questions. Est-ce que Azana liloba ya nzambe katinaye? Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu à lui. Or, la parole que Azoloba awa, ce n'est pas la Bible, papa. La parole est là. Ce n'est pas la Bible que je te montre ici. Ça. Ce n'est pas ça. Moutakoza a un verset biblique est belé la moutou. Mais il n'a pas la parole. Or, la parole que je vous parle, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, en d'autres termes, Josaphat Ngagoloba, est-ce qu'il y a un verset belé la moutou na yete? Au comment la moutou na télévision, azobi mis un verset le kola maï.
Mais na kati naza na Yesu te. Alléluia. Babanga mutu te pas obimisa ba verset. Au moins ba verset. Moi je connais un frère. Trop de versets bibliques. Mais il n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu, papa. Quand on dit sa verset la mutu, et lui on battre comme ça Yesu. Alors mais est-ce qu'il a la parole? Or la parole là ce n'est pas des versets bibliques. La parole que Josaphat azotuna, est-ce que azana Yesu, azana nzambe kati na ye? Parce que ceux qui ont prophète, azaka na verset biblique, azana nzambe te eza théorie. Parce que la parole, la Bible dit au commencement